Il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Messieurs les présidents, excusez-moi du dérangement. Augmentez le salaire des travailleurs. Ils sont dans la galère avec leur salaire de misère. Merci Bandeko, Tokutani Susu. Tous un paiement laïque. Tous un moment où ils ont senti homme dédié. Je me rappelle tant de ça émission professionnelle pasteur Kabundu Alessa. Alors qui que non, souci n'anga ezaka na senti basala nzambe na mboko. Parce qu'il y a silika kaponi. L'église l'équipe banda kunebe na Kisasa. Mais pays moko pauvre. Mais ozana pasteur, ozaka yo moko, bana ona poto. Mais osombi mituka, osombi o efo kende bimi osombi. TX ne bimi osombi. Ozaka yo moko mais 50 mituka. Mais bandimino bazandengeni. Tango zui makasi tongolu ya opambola, ya kosekusa bibembe. Mais ekelesi na lolenge na ngweza ndengeni. Même chorale ya pamboza na ngote. Yango nazo présenter bino moko bon mesana. Poso ki muta osa musana bo solo. Et ditila ya représenter kombo na e ndebo keseni na ngana bino yango. Mona mboka mbote. Mbote ndewe penge fufana. Mbote pe na bandeko nyonso bazali kolanda biso sikoyo. Ozela ki natanga kombo na ome moi bokeseni ya biso ya kotonde yango wana. Gédéon du ciel, j'aime quand on m'appelle comme ça. Gédéon Naza attaché de presse, il y a évangéliste Claude Kabundu Alessa. Merci. Lelo mon mboka Gédéon. Sentiment ni nozana ngo ya kozala attaché toko communiquer Walesa. C'est parce que d'abord, nous avons permis de Moussale et Nzambe. Pasteur Walesa, c'est un serviteur de Dieu. Il y a déjà. Parce que, et faire aux ala pembe nae, ba vie na biso pe ezana kati ya obiki sama. Nzambe nae azana kati ya kosunga pe biso kosunga mabota na biso kosunga entourage na biso et ça la biso esengo makasi. Sentiment comment na yo elenge boye Gédéon ngo zata kopera. Ngo banote kata pour moi na kiasa ba bar ezebele. Pour une opponie à ta bar moko c'est un bon marché. Bandal. Hein? Place pena bato balangwa kamakasi. Soko bimiga église na bino komona bar moko ga ya rezawana. Ngo zata na jeune boata DJ. Ngo zana aura parler, ngo zata na tampenda, hein? Mudo sa promotion ya masanga. Po na Congo masanga penda jeté. C'est pour une opponie que vous avez pembeni ya Kabundu Alessa. Pour nous kota na profondeur. Merci beaucoup. Au lobby bien que on a quoi aux alatam tout le monde a ça la promotion à masanga. Bato basala ba promotion masanga na ebiti so bakona na bango. Bakona na bango te. Basala bongo. Parce que on a nga na telembo na bandi oloba nzambe apesi biso musali na ye évangéliste Claude Kabundu Alessa mutu abolingo mutu ya Saint-Esprit mutu ya boye. Alors mona mutu so abi yo linga koloba trop ma pasteur Alessa. Na kolobela masanga na kolobela pasteur Alessa. Kolobela makambo nzambe ya pasteur Alessa zo sala. Nini eza bien. Na poni na ngai nazala côté ya nzambe. Côté pasteur Alessa za côté ya nzambe. Merci. Na lobi keno Gédéon. Oyete po Alessa kabaka. Alessa kabila kabatu. Alessa linga mona souffrance ya mutute. Pona koloba avec épreuve. Kala mutoko la budi ngoma. Kasaye azali na mbujimai. Pour moi bokeseni na biso tolobela likambo ezomona. Budi ngoma azali na Kasaiti. Aozanga ta vélo. Mboka diamant, mboka bato ya mbongo même na Kisasa baluba bazana mbongo ebele. Ya kwa wara ndande bazande baluba na batetela baza. Mais yango oye ko bandolobela Walesa po ebiki akolota ojumu ya kabelio. Yango te. Ah merci. Dès ton introduction, le bien tout à l'heure là que le na Congo est comme pasteur na yemoko 40 voitures. A changé boyemabe, a changé boyemabe. C'est-à-dire à tout l'entourage na ye, batambola makolo, bazana nzala, ezo lobele loroté. C'est pas ça le cas chez le pasteur Walesa. Pasteur Walesa za mosali ya Nzambe. Na linga ko lobela pasteur Walesa te. Na linga te ko kumisa pasteur Walesa. Mais na linga ko lakisa makamu Nzambe azo sala na pasteur Walesa. On ne place problème ça. Makambo Nzambe azo sala pasteur Walesa. Pasteur Walesa c'est un humain, le lotolo bia ko kufati. Nzambe ko décider à juillet.
mais biso tokotikala kaka kolakisa bato makambo oyo nzambe asalaka na pasteur Walesa. Toza na babible totangaka bato batikali nzambe atambola na Moïse, nzambe atambola na Eli. Bapasteur bazoteya yango chaque jour na l'église. Moïse azate, Eli azate. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait avec lui. C'est pas la personne pasteur Walesa non. Oyo nzambe azosala na pasteur Walesa nde esali que ba vie na biso peut changer. Ba vie na biso peut changer, talaka boye nzambe a changer bato. Vie na biso peut changer. Quand on est au bar, j'ai nommé Boye, ba garçon belé péage nanga ba kota ba boîte, ba binaka, ba zala peine ba vimo Boye. Ouais. Nzambe pas longolinga, nzambe longolinga pe kuna. C'est nzambe longolinga pe bien non. J'adore ba sala promotion ba masanga ba sala. Yo sala ta promotion kombo nanga, mais koleke la mosali nae. C'est ça, c'est là où il y a le plus grand problème. Na lobela pasteur Walesa te. Mais le belara makambo yo nzambe ya lola sala kana pasteur Walesa ne mamwelegela mokili taneti ba période toza coronavirus dans le monde ozoya merci mon mboka Gédéon pasteur Kabundu Walesa lelo a sala église ndenge tozo mon Roberto mona ba pasteur congolais ministre conseiller chef de l'état député mais tim manda esili a changer le côté. Mais comme on a pasteur Kabundu Walesa, tu as une élection, tu as une présidence. Walesa sali prophétie. Mais, bino église bo bangaki, mais ya bangaki te. Mais après prophétie, ba pesi raison. Mais na bato ba critiquer qui est que non, asala ka boy, alingi ba beze. Mais nyoso asala ka ekokisamaka. Yo moto oponami kolobela ye, to ko défendre ye. Okolobani. Merci. Au bandi bien que Bengara pasteur Walesa liboma ya nzambe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un bandaka nzamba tombola ye l'air rakuta na kana nzambe nzamba bengara ye. Il faut le signaler pasteur Walesa aya ko salela nzambe. Il travaillait avant de kosala ba faire na ye azana ba mbongo na ye. Avant la pasteur d'azana ba mbongo na ye. Mais il est ndenge ya ndimela Jésus-Christ ceux qui a côté ton église bazo teya azo yoka mona bandiko patko apandi bilamba miboki na mabela bandiko baluka zolela abina yebiti siki bozoka ninga pe nazo yoka pasteur Walesa kaba mituka na yazala pasteur te azo pesa pasteur so pasteur teiti pasteur na bango na église abanda osambela soki ateiti atei makasi le monde pasteur Walesa yena mutuka bimaki nango akepese fungola alongoli bilamba asali ba biloko ba musicien so bazo yemba bien. Hier, tout ça qui m'a cassé ça, il nzambe bien. So parce que nzambe bien, les ayena ba mituka pesi. Ndelo ko ba trouver mais comment mutu oyo autoza na mituka wa lelo zo tambola makolo azali boma. Mutu aza normalité. Comment mutu akola mkana tonga na lokombe zo banda ko beta. Ouais. Azongela zero nde pasteur Walesa kaba na biloko ndako. Biloko ndako pesi tout atikala zéro lobi na tonga bokomona kalati lokombe na zo yemba na nzela emetala mutaza na mbongo komo beta lokombe na nzela boy akomona balabala zo yemba. C'est quelqu'un qui a aussi accepté Jésus-Christ na dimension mosusu na dimension mosusu koya na Kinshasa ko tia bato a genou ndenge oto loba non c'est pas important parce qu'on laisse a tia mutata moko a genou te lobi a tia bato a genou na ba kisi na ye na ba science na ye ndé loko nazolinga na faire comprendre bien pasteur Walesa tia mutata moko a genou te pasteur Walesa za serviteur de Dieu particularité na ye eza ko te ya bato ko gagner ba âme pour Jésus-Christ point être. C'est pourquoi et logo esali ki bato ba comprendre grandeur ya nzambe ezakati ya pasteur Walesa eza motema munene. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir bato za pembene bazonyo kwama. Aza mutu alinga komona te bato bazonyo kwama, aza mutu alinga komona te mutu azolela, aza mutu bato combien a sauvé déjà babimisi mutu na hôpital, aza na point okufa ba ye na une église, asambelele mutu na biki. Bazé belé au petit exemple à Moudi Angomba awa tout à l'heure. Moudi Angomba. C'est que tel qu'il était là, nenga zala yuana po azana moneditu. Ouais. Bongo makambo. Auta moneditu ayape na mbujimai, akuti mbujimai ya kopela mbongo eza. Na kozela mbongo wapi mutu délaissé, mutu boité sans considération na société. Mais leur pasteur Walesa ya amoni ya lobino. Bino bozo tambola boza bien, mais oyo mutu oyo nana kopese pe valeur. Nazo sombelo voiture. Nako balelo mwasi. Nako sombelo boye, nako peso mbongo. Yo fozo ape mutu tala lelo. Moudi Angomba responsable. Bana déjà 4 hein? Bana 4. Et pas na ndako.
qui pouvait le faire? Il faut que vous ayez un Tokoli, toyebi na Congo, généralement na Congo, pasteur balinga kaka yako pesa. Yako pesa, yaka na ozanango mwana yako pesa, boya ko pesa. Siko pasteur wale sa yena Kinshasa, ayena évangile kaka yako pesa te, ayepena évangile azo kabela bandimi. Atalio atozo shege na triomphal. Wana kokoma ngana zalaki, na biso ozo kima mbango mingi. Tozana kisasa wa tolo ba vevi. Mona mboka lumwamba. Asala kombo avaye pa pasteur Kabundu Walesa. Mais tango passe yezuye, passe yango nini, ba biso ki mbasu soki nini na loko. Ye awela kate, boso ko pa ndenge azo témoigner parce que ngai na linga koloba likambo ya ko mateo diffamation oboy. Lumwamba za mutu ayebana po anda ko sécuriser, anosa fierté à sport congolais. Anda ko sécuriser moko penda wa grand star na mboko. Mais tango mabe komelie azwa temps. Metango penda Claude Kabundu Walesa zuye. Asala o Jésus asalagat. Ala moto amoni azalaki avec. Ayebisi ekende. Abino ngana alponinze yana la sa simanao. Esa kabino ndenge ni tango bozo mona vie ndenge wana. Tokumisa Nzambe ndenge na otolo ba tout à l'heure là que le pasteur Walesa c'est quelqu'un plein d'amour. À chaque époque, na lobaka yango chaque fois na lobaka loro. À chaque époque, à chaque saison, à chaque génération, Dieu s'est choisi une telle personne. Comme maintenant là. Nous vivons l'époque de l'évangéliste Claude Kabundu Walesa. Nous avons un petit message. Quand on lobby nangai, Pasteur Walesa a fait un message pas seulement pour Kinshasa. Ce qui nous a lobby pour le monde entier. Nous avons une période d'élection. En 2018. C'était prévisible parce que même aux États-Unis, comme dans Gabon, Congo Makila. Le pasteur Walesa a été le seul pasteur. Oyo abima atiki famille na ye, alongwe na Congo, ake na Zimbabwe, amati na ngomba spécialement samele la Congo. Kozwa d'abord ko effet ya ko déplacer, kozwa visa ya Zimbabwe. Kolonga Kinshasa ti Lubumbashi à partir de Lubumbashi akezwa nini ake Zimbabwe. Kozwa visa ya Zimbabwe, kozwa hôtel, billet, tout séjour, tant que tu accompagné parce que je l'avais aussi accompagné. Na équipe oyo accompagné qui akendaki spécialement ko sambela Nzambe pour na mboka ya Congo. Nzambe na moni makila, ba Congolais ba kufate, élection lega na kimia. Toza na Kinshasa wa. Pasteur Walesa lobaka yango avant élection salema. Nzambe ayebisinga Nzambe telemisi arc-en-ciel pour la première fois na couleur de drapeau Congo. Nzamba yebisi ngai que élection koleka na kimia. Président oyo azali akopesa na mbote na président oyo akokota. Élection salema kite alobaki yango. Lelo tomoni yango. Nzamba alobaka na pasteur Walesa pas seulement pour Kinshasa mais pour le Congo. Lelo Nzamba memi pasteur Walesa na niveau dimension internationale. Na monde mobimba, pourquoi? Parce que Nzamba moni etambo le linaye. Il y a un grand problème. L'acharnement qui règne aujourd'hui, c'est parce que ba pasteur oyo ebele oli misanga vraiment na to solo la boyelelo. Ba pasteur ebele oyo lelo baza oyo comme to avandi kimia te o boyoki. Bomoni loko pasteur Walesa sali. Baza ebele baza mutema mabe parce que mutu na mutu ayebika basi batanga na likambo boy. O asenta mondimi ya église. O abimana mama présidente ya ba mama asala boye ba pasteur o abala moi sami balé asala commerce alongola bana misala afuta ba travailleur te asala boye siko pasteur Walesa ba Nzambe a télémissier ti lelo ba lukie na ba mama na mukaya ti ayena via mukaya lobi mukaya c'est la vie de sanctification mukaya c'est la vie de sanctification. Koboya kosala kindumba ezana loko moko te kimisaka Nzambe kimisaka Saint-Esprit neti kindumba. Beaucoup des églises autour zanango lelo Fofana je te dis les églises ba pasteur rebelle bazalaki na Saint-Esprit mais succès kombo munene na ba mbongo ba chaîne na télévision juste même juste bulu yake na communication na bonzambe mbongo succès makambo ebele o basepelaki nango etinda bango babungisa Nzambe pona tamsu kindumba ngo ezala ya combien de minutes oyo kwesi
oyo koyisa nzambe boye omoni bato ebele bagere grâce te siko pasteur walesa ye nzambe apesi condition walesa na moni oza mutu ya vie ya sanctification oza mutu moko osalaka kindumba te oza mutu moko oza na convoitise du monde te mbongo ya fofana eza ya fofana okuti na église pasteur adefi mondimi mbongo azozengisa lisusu te okuti na église pasteur azodefa babiloko ya bandimi azozongisa te non walesa reste serviteur de Dieu kozala te libaku mabe mpo na bato nga nazotindela yo kozala libaku mabe te mpo na bato oyo ngai na kotinda baya epa na yo par contre zala lipamboli ya bato oyo nyonso bakoya kotala yo. C'est pourquoi pasteur walesa a traité alliance na nzambe atikali na alliance a traité na nzambe nzambe eza mutu eza neti bato bakesala kisi mutu asali kisi ya mbongo bayebisie chaque 2 heures du matin zala na wc olia nye aza obligé kosala yango po azala na mbongo bapasteur ebele babungisi nzambe parce que bakoki te koobserve baprincipe ya nzambe nzambe asololi na walesa ye apesi condition monene walesa via sanctification. C'est ce qui fait sa force. Parce que les lobes ont créé des problèmes. Moi, je suis vendu pour la mouki. Net internet na bino. Moi, je suis allé pour la vie et belé pour ça la seconde la rekomara. Le pasteur walesa sali boye. Tinyo so baluka nango pasteur walesa. Nini oyo yebi yo za journaliste za mboko ba tebele na poto balandaka yo. Likamni no yoka ke ba lobby pasteur walesa sali boye ba kutie nango. Ezate. Wana yebi walesa kaka moko abengi binule to kinaki na kachach. Image yango na za premier pasteur to kotina kachach pe atei basi ya basoda kindoke kotina ka mitema mabe kotina ka pasteur walesa kenina akota na kachach te ba konzi mboka oyo toza ba moni que pasteur walesa za mutu moko za na vie ya boyete. Ça commençait d'abord tozalaki na stade de Martyr ba ben c'est pas général Kasongo que j'ai dit bonsoir en passant. Général Silvano Kasongo. La police, le problème est là entre police et la population. Et quand qui makasi, Général Kasongo a lobby, non, oh ma niveau est comme lui. Faut que tu sois nzambe na makambo. La police ba omonier bazala. Atali Congo. Mais basala nzambe ba église yele na kisasa. Atali na Congo. Oui, atali na finga walesa poani. Atali na Congo. Atali Général Kasongo yebani na ba pasteur ebele. Ayebani na basala nzambe belé ayebani na ba abe bato belé mais à comprendre que kambo yo koti na la police po esila muto azotambola na kobanga nzambe za pasteur walesa to benga pasteur walesa ya ayi amoni le pasteur walesa keya sameleli ba policier ba fuka meli nzambe pasteur atei bango sameleli bango makambo na silite nde général Ilunga numéro 1 ya garde républicaine avande lobi na kachach ba problème eza so aliboso na kota kachach tali tango ba yambi mosali na nzambe na kota pe moi j'ai relaxé image pour monika to kosaté. Comprenez que non, dans ces pays où il y a plusieurs églises, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, c'est normal. Yama pasteur walesa lobaka mosala nzambe eza c'est un travail de complémentarité. Nzambe ko utiliser ka mutu moko pamba te eza neti nzoto lokolo fo ezala loboko ezala lisu mais nzambe aza sikoyo na partie clé oyo asalelaka. C'est la tête. Quand tu as une tête qui fonctionne bien, tu as les yeux qui voient, tu as les oreilles qui écoutent, tu as une bouche qui parle. Nzambe azo salana yo. C'est-à-dire na corps humain plutôt ndenge zawana ezana ba prof, ba docteur, ba évangéliste, ba pasteur, bango nyonso bazo compléter corps du Christ. Bango nyonso pasteur wale salingaka bango makasi bazo compléter corps du Christ. Maintenant comme makambu ya kelikambo etelemi ndenge zala kala nzambe azo lingo solola na peuple israélite atelemi si prophète moko nzambe Moïse pour ko bima na Égypte nzambe a utilisé Moïse omoni pour ko bima na Égypte nzambe a utilisé Moïse. C'est ça pour ko passer message pour ko kutana na mutu tel nzambe a utilisé tel na Bible on monaka chaque prophète zala qui de génération en génération. Maintenant là le pasteur Walesa reconnaît la grâce. Il y a basel nzambe nyonso. Mais bazong c'est pas sincère wana. Ba reconnaître que mutu oyo nzambe apesi message, apesa ki message awat. Apesa ki message awa et créer ba problème na mboka oyo. Nzambe lobi na ye apesa vision. Pasteur Walesa lingi mokonzi mboka makasi.
amoni eloko nzambe atalisaki ye alobi yango ouais asalaki ba démarche nyonso ti bakoka jambe ezalaki enfin alobaki yango na objectif moko eloko ebima bandoki wana bayeba na place baza et silit la alobi yango la réaction eza lelo il n'y a pas longtemps avion mokonzi mboka ebunga likolo chauffeur aza wapi jeep ya président eza wapi c'est-à-dire tozala na bolingo nzambe atelemiseli biso moko awa na Congo oyo libanda balukaka ye biso nyonso tosambelaka pourvu que nzambe atelemisa ye ata bato bazalaki na Moïse bayebaki ke tout le monde a reçu Moïse atomboli maboko likolo boye a gagné bitumba tozo gagné soki atomboli mais soki alembisi akitisi bazo gagné biso bango mo babando ya bazo sima maboko ya Moïse bazo tombola likolo là basimi maboko ya Moïse bazo tombola likolo peuple ya nzambe zo gagné bitumba nde eloko ngai na kosenga bato lelo l'église ezawi basala nzambe bazawi mais oyo nzambe bazoloba ne mikolo oyo tosima maboko na ye. Merci koyoka yo TV Zangonga nalingi na koma siko na penda avion décoller to kita siko na piste mais bino ba moni keno alali na mai o mitu kenyataka tambo za ipe meni na ye bosata ki yango ndeni. Merci comme étant batu ezo sala pasi comme étant batu kota la pasteur Walesa abanga ta micro. Ne d'abord il faut batu bayeba niveau batu basala nzambe baluka nzamba tombola bango komisa bango nzamba komisa déjà pasteur Walesa niveau wana nzamba tomboli pasteur Walesa il est élevé dans une église dans une église partout dans le monde pasteur Walesa na bamboka nyonso l'église centre de réveil ezali mais comme on atiki bandaku atiki mituka atiki nyonso azanango akoti na mai ya salite ya nyei akoti abandi ko sokola mai wana azobaluka azolela na mai wana juste pour nzambe alongola maladi oyo eza kati ya ko circuler na monde nzambe alongola yango maladi ya coronavirus oyo bandeli na poto lelo kotiti na mboka Congo nzambe telemisi musali na ye c'est ça la part alobi il est temps nyonso amibenga musala nzambe atelema tombola nzambe na ye nzambe alongola maladi oyo. Ce qui est important aujourd'hui c'est pas kolinga kolakisa ndenge ozana batu ebele kolinga kolakisa ndenge ozana bambongo ebele ndenge oza élevé makasi te. Ce qui est important eza nzambe oteaka batu wana belela yeti alongola maladi belela nzambe batu bazokufa c'est ça. Pasteur Walesa nzambe ayebisi que j'ai un procès contre les habitants de la terre. Oh, pasteur Walesa bandi kolela te nzambe apesi passage biblique na Osée chapitre 4 à partir du premier verset sotanya ngoke dango tina 6e verset okuta marambo oyo nzambe ayebisi pasteur Walesa nazana procès contre batu ya mokili ba rejeter nzambe batu ya mokili balingi mbongo koleka nzambe batu ya mokili lelo tozana ba PD mobali na mobali babalani na poto eza na bamboka oyo ba legaliser ba mariage wana ba voter ba loi po mibali na mibali babalana basi na basi babalana mwasi abalimbwa izo salema lelo bato bazo bomana bato bazo kota mutu akoti na ndako abomeli ayibi yo aviole na mwasi aviole tamsuna mwana mwasi amukioza na ye abomi koyiba kosala na mabe nzamba monike bato balingi mbongo bato balingi bamilingi makasi koleka nga nzambe bato ba écarter nga nzambe. C'est pourquoi nzamba atiki likambo ekota nde pasteur Walesa abandi kofuka mazo sambela sengi nzambe polongo la nzamba pese condition. La condition est celle-ci batu nyonso monde mobimba bafuka mela nzambe batu bazonga na mabolongo leur message wana ebimi sotal déjà oza mutu ya terrain oza mutu ya réseaux sociaux omona ke na Italie premier ministre abimi na batu na nzela babito kofi trop nzambe alobi nini nzambe alobi tofukama bafukami babandi kosambela na balabala na États-Unis kuna na France na Brésil bato bikuna ba drapeau mboka bafukami babandi kosambela message pasteur Walesa pesaki et bandi kotambola dans le monde. Je viens aussi dire à nos amis qui regardent la télévision, cher papa ba maman na ngai bande ko na ngai mettons de côté koyeba na biso mettons de côté ba grade na nyoso tozanango tolanda juste message nzamba pesi pasteur Walesa eza condition te. Oh non, fiaka na mbongo te. Condition za mbongo. Oteka mafuta, oteka baji, oteka ba parfum. Bat basala biloko wana ezala biblique te, bat bateka ba mai na ba ebele baza ba magicien. Bato bateka ba mai nzamba silikeli bango.
baye baba comprendre coronavirus yo tekela batu mai otekela batu ba will oteka yango o suisse batu mbongo mais moma yango batu wana oyo tekelaka tala ne corona ezoboma bango corona ezoboma bango yo tekela batu mai chaque fois oh will donction oh will boye tika ko sala yango nzambe apesi condition moko tofuka melaye biso nyonso tozala à genoux to se repentir to tamboli mabe toza batu mabe tozongisa nzambe zonga au centre nzambe zala élevé nde maladi okolongwa c'est ça tala le pasteur Walesa za na zamba akomi lokola likayabu yango nde likambo ya komona mina pasteur Walesa après okota na mai mais yo lobo za pasteur Jésus mo loba kena to samibeko mais ozokota na église na kimoyibu osambela poani mais Walesa tike église pe liloba ya suka nazo pesa opona intervention na yo awa na makati to komi wapi mwasi ya Walesa na ebite mutema ndeni naza nango ata Walesa keme maliboma aina na ndako ayambi yo ko yamba ministère na yo mais mwasi akoya pe na lolenge na ye Walesa azui fazer pote pola solo aina na ndako ba manger la jué kaka akozwa moto na église pe lelo soko ozui makasi akoya na to komi wapi parce que mon mboka Eliezer Tambwe représentateur à villageois comme Bisso, quelle relation Oyoyo, Oyebi, fondateur, to initiateur à place au Lelo, au Fandi, magazine to komi wapi. Ah merci. Nasepeli, ça linga bien makasi ko yana to komi wapi et pas honorable Eliezer Tambwe. C'est un vieux pour moi. Atangisanga. Eliezer balobaka tanga te comment oza na sagesse ya otangisa o ngad ndeko Eliezer atangisanga na 3e primaire et puis ayebi ndeko Eliezer toto za année dernièrement tokutani na yalobi oh to sololi na pesi mbote avec tout le respect talaka nzamba tombolier ayebi singa jedeo alobi mono azala mwa mayele parce que là ndeko Eliezer atangisanga yi ko bana première période si 3e trimestre bande mara le premier de la classe ayebi na sepeli makasi et à chaque fois je le suivais ngondo landaye to komi wapi je me disais que mutabolingo ya Congo c'est quelqu'un qui a l'amour ya batunaye batu bande ko ba congolais azolinga komona batu azonyo kwa mate azomi pesa nde batu tozana bango posa na Congo ya lelo c'est une étoile pour ce pays pour koyeba place nzambe pa lokota ye na place nzambe tie lelo c'est ça. Et ça bateau bazo sala effort le na bambongo na bango ba mi komisa likolo ba koma batu minene mais ça pena batu nsusu nzamba yeba ko banda libumu mama na ye nzamba yeba ye atia na communication neti chemin mo razo tracer ye le lo atia na politique a élever c'est maman Gel alinga ka maman Gel na lobaka chaque fois ba pasteur ebele ba rata na vie po ba bala mabe pasteur bele barata na maman Gel asara pona caméra mais mi bana batu akabeli bango za kopa ina mobali na ye fofana batu bele bazo réussir te na ministère lelo yango bele ba pasteur lelo bele ba komi olia ko terre ba komi ba comédien Lucas soutien boy Lucas Philippe boy c'est pas important te ya batu ba yo lo banzam batu est-ce que lelo ba komi azo se retrouver batu ba sele confiance ba ye bele mais ba yoki pasteur azo ko terre bango te ako la comédie liboso batu pourquoi parce que tam so balaki mabe pasteur Walesa Nzambe ayeba ki ka kozala na émission munene yango kabela ki maman Angèle c'est une femme de prière c'est une maman o azala à genoux chaque fois c'est une maman azala na vie ba prière yemo ka sala pe ba délivrance makasi maman Angèle a sala ba délivrance makasi azala Nzambe tu rappelles ba prophétie c'est-à-dire c'est un couple béni couple Walesa c'est un couple béni le dernier message merci na tokomi wapi mobimba c'est peli boya minga ne sengo mingi salinga bien makasi ouais boya minga bien makasi ouais merci na tokomi wapi mobimba ko banda ye moko honorable Eliezer Tambwe tina mutasuka parce que l'air na komi na moni sengo et salinga bien makasi pona batu nyos bazolanda biso partout dans le monde toza nenga chef de l'état lobby toza en état d'urgence sanitaire coronavirus ezoboma partout dans le monde mais nzambe asa lobby nzamba sololi na pasteur Walesa nzamba lobi po coronavirus esila ata to sokoli mai na maboko ata to bangi to sololi à 4 mètres mais po esila to fukama to zongisa nzamba zala likolo nzamba zala au-dessus de toutes choses to se repentir nzamba zala posa to tombola ye c'est
la seule condition que Dieu a donné, un message qu'il a donné à son serviteur. Bisogno soto tombola nzambe. Bisoto zala na se to fuka melanzambe to tombola ye. Là komona que il est élevé. Akomona intérêt na ye. Kazal kolo biloko nyonso ala kolongola liwa oyo. C'est juste ça. Merci. Merci Trésor Zolozolo. Claude Kabundo Alessa. Kosa liboso na salaka. A trois jene bazala peto. Soko tali en église, azana chorale, ça va. Yango na lobi kenon epenge Fofana l'homme du moment na lobi nini. Yo lobi oza pasteur au Kangolaka. Moment yango yoti. Tekama iteka parfait to somba couronné sila. Mais à suivre. Merci. Il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Messieurs les présidents,